discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu, et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindeng Naepsakaka que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Nakolobela, actualité, comme vous pouvez vous en douter, actualité Ezali, désignation, il y a Matungulu, il y a Lamuka, Baponiye, administrateur, représentant, il y a Bad, Po na Mboka na Biso. Batubalobi, Ebele, Ezali, Congo, Mouteponiye, Ezali, président Félix Antoine Tshisekedi dité, mais Ezali ko Sekisangai parce que Congo wana ezali représenté par
président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Congolais totika biloba loba. Donc ndenge baponi matungulu soki président Nabiso alingaki te ye mutaponi alingaki ko kendete ke akoma administrateur ya banque wana pona mboka Nabiso. Donc mukonja mboka Nabiso ezali Félix Antoine Tshisekedi. Nazo pesa exemple neti en France ezalaki Sarkozy président azalaki mutu à droite aponi DSK mutu à gauche atalaki ba compétence na ye atalaki mayele na ye. Donc yango e salami pe na Congo po bomona ke président na biso azali président oyo président za moté ya malamu azali ko tala te ke oyo awiti na côté boye. Donc aponi po na ba compétence na ye ya tant que financier ya makamba banque aponi atali kutu te étiquette na ye. Donc po bomona ke donc président na biso azali wana po na ko bongisa mboka na biso. Donc eloko oyo ezali ko pesa pasi na mawana motema matungulu osali Fayulu boendenge nini. Fayulu apanzi biso, Fayulu apanzi ba Congolais, Fayulu apanzi ba Congolais na suka ye moko aye ko senga poste ngo pe bakutisi esimbi te. Mais matungulu avandi nie azui poste moko ya kitoko. Fayulu sikoyo bozoka susu Fayulu bozoka te Fayulu asimbi yombo Fayulu azoyoka na sute ezali ko sila ya Fayulu pe ya libela. Nalingi na expliquer bino pourquoi peuple congolais azali ki divisé. Ce qui peuple congolais to komaki na niveau oyo to komi ko yina na ekomi même na makambo oyo ya tribalisme oyo penza Mobutu sese ko kukungwendo abundela ke papa bo moko ekolo bo moko Fayulu abebisa mémoire ya papa maréchal na oyo nyoso to asaleki pona ko sangisa biso Fayulu aye ko diviser biso. Le Zaïre dans sa diversité elingi koloba outi na o Zaïre outi na Kivu outi na Chab na Kasai oriental Kasai occidental Bandundu Bas-Zaïre Équateur obotama na Kinshasa ozali nani ozali Zaïrois olongwi na Kinshasa okei na Équateur ozali na mboka na yo olongwi na o Zaïre okei na Bas-Zaïre ozali na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobela bango bino jeunesse non. Pena okaki mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non elingi koloba NON. Nyenye tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tatabo moko mama bo Ekolo bo, parti bo, bokonzi bo. Et bandaki déjà que tango bakendaki na Afrique du Sud wana candidat commun ezalaki Félix Antoine Tshisekedi. Fayu na motema mabe na eti ayeko bimsaka ke oh non. Président Félix Antoine Tshisekedi allie mbongo 5 millions pour andima machine à voter. Wana tout ezalaki kaka makambo lukuta pour arreveser président oyo toponi sikoyo mais président oyo toponi sikoyo azali mwana nzambe yango no bomoni ke makambo nyonso tout ba komi nzambe komi ko confondre bango ba komi ko bimisa ba vérité bango moko. Fayulu bayamba yepe na Nehemi bayamba yepe ya loba teke bayamba yepe. Mais motema mabe ya Fayulu abimisa makambo ke yo président Félix Antoine Tshisekedi a juste 5 millions pour andima machine à voter. Donc tu peux et ça là bo que peuple congolais to abandoi ko zelake candidat commun candidat unique ezala Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui makambo ane salamaki depuis kala mais le problème ezalaki te parce que parti o elekaki UDPS na batu ezalaki te. Donc batu tout babandai ko zelaka ke ba déclarer candidat commun ezalaki ne bandende ngwana po kaka soki ba déclarer ki candidat commun Félix Antoine Tshisekedi nakanisi tout le monde azalaki d'accord kutu bato ba FCC wana balingaki ko tia kutu mbanga te parce que Congo mobimba lingoki ko pona Félix Antoine Tshisekedi. Mais Fayulu na motema mabe na ye a sali tout abimisa makambo ti akosila président na biso siko makambo
ke aliembongo poindi ma machine à voter et puis Fayulu nana yebaki mutayeba qui était Fayulu na sidé na yazaka yemoko mutayeba qui était en tant que opposant mutayeba qui était ayeko yeba na ka tant bakei Genève ba poniye batu bayeko yeba ke ah Fayulu boyda boyibona bo mais Fayulu ba yeba qui était oyo bozali komona penza ezali pasi na mawana motema mais Félix Antoine Tshisekedi azali mwana nzambe yango na bomoni ke batu ekomi kosalama ke ba vérité comme bien bomoni ke Félix Antoine Tshisekedi aza mutu mo grand stratège grand politicien moni biso tout ozalaki kara face à la mbangu omoni système oyo Félix Antoine Tshisekedi azo sala bomoni bino moko ezo porter fruit bomoni bino bongo kuna ke ndenge bato FCC bayati ndenga signé Kanambe bomoni bino moko bayati makambo komo lo basikoyo akomi ko bimisa ba vérité nyoso pe alobi akobanga te akobimisa ba vérité nyoso tout donc bino moko bomoni ke Kanamba komi na suka donc akokoka lisusu te Kanamba komi na suka na bato o babandolo bake Kanambe muta dirijaka o Félix Antoine Tshisekedi aza présent étiquette sikoyo ceux qui muta dirijaka pourquoi gouvernement ezobimate mais ceux Kanamba a dirijaka azwa ba ministre apesi papier alobi ale bokende bozomona ke azokoka te po boyeba ke sikoyo bato bakomi ko comprendre bato bazaki na ba doute bato bakomi ko comprendre penza ke Félix Antoine Tshisekedi mutu azali ko kumbela mboka wana parce que so ezali Kanambe pourquoi azobimisa gouvernement te azwa ba ministre ne ba médiocre na ye alobi ale Félix yo za étiquette gouvernement yango ebima mais tisiko ezobima te parce que donc baza ko négocier Félix déjà ba ministère oyo clé déjà sa zwa ki yango siko azolinga asala makambo oyo ye alingi donc l'une des spécificités ya Kanambe ezali division bomoni bayati ye mukonzi ya parti alongwe kuna mais sikoyo Kanambe ndenga lingi ko diviser alingo sala ndenga salaki na IDPS azui ya bandi na Badi Banga a nommé premier ministre après ke na Chibala pour apanza IDPS ekoma mibale sikoyo yango yo azali ko mekape asala na batu ya bayati botala bino moko bomona une partie ya bato bayati bazara na province oyo bazali ko sala ba déclaration balobi ke non bayati ko sala boté il faut à respecter makambu ya FCC bino moko bolanda na ba image. Membre de l'FDC Maniema interpelle l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Ils l'ont exhorté à revenir à sa décision, à retirer sa candidature et à soutenir au sein du camarade Alexis Thambwe Mwamba le choix de l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Nous, cadres et militants de la Fédération de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle Maniema, nous retrouvons ce jour pour éclairer la lanterne du public en général et de tous les camarades de notre regroupement politique AFDC et alliés en particulier, tenons à préciser ce qui suit. Dans le souci de préserver l'unité de notre parti AFDC, du regroupement politique AFDC et alliés, ainsi que notre majorité parlementaire, considérant l'existence du risque de scission du parti susceptible de consacrer l'affaiblissement, sinon la disparition de la deuxième force politique de la majorité parlementaire, ainsi déclarons ce qui suit. 1. Nous interpellons aux camarades honorables sénateurs, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC et alliés, de revenir au bon sens en retirant sa candidature à la présidence du Sénat, au risque que celle-ci soit considérée au sein de notre famille politique comme un défi lancé, non au candidat désigné par l'FCC, l'honorable sénateur Alexis Thambwe Mwamba, mais à l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Demandons à tous les sénateurs de l'AFDC alliés, dont fait partie les camarades honorables sénateurs Modeste Bahati Lukwebo, de voter massivement l'honorable sénateur Alexis Thambwe Mwamba comme président du Sénat en vue de se conformer à la discipline
et à la loyauté envers l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Nous avons cité son Excellence Joseph Kabila Kabange, fait à Kindu le 9. Donc binomoko bolandi penza kanambe donc ndenge na lobaka il faut azwa solo na mbunchu to na dikozi yo kanambe na Rwanda kuno witaki Congo aneza noko na yo bien ya tata leki na yo ya Rwanda. Donc kanambe mboka na biso Congo ezali ya noko na yo Rwanda ou bien tata leki na yo ya Rwanda po obanda ko sala ba makambo ozo sala ozasu te ozolinga o diriger biso omoni bayati ndenge lobi ya kobimisa ba vérité nyoso tout pe okokoka te omoni bayati akei vient à biso pe donc Papa Molière parce que Papa Molière écoute à Timba na beki Papa Molière penza donc ekoyi ko simba te et puis Papa Molière ba voter te répondre na kanambe ba voter na yemoko na ndenge ya Papa Molière. Donc bozo mona ka ke kanambe musala na yeme kanambe yebaka na lobaki yango kanambe ozomona mikolo na ye komi ya kotanga yo mo place ozawana okomi ko banga oyebike okozwa masolo na mbunchu to na dikosi epi toko livrer yo na CPI okosalela penza okomona penza ekosalema. Donc siko bozomona makambo ngo ndenge ezali kosala donc à quelques jours awa Katumbi il faut accéder place na ye ya présidence ya Lamuka parce que ye mutaza présidence ya Lamuka apesa ngona matungulu mais matungulu siko alingi su makamba ya bapangiste wana te ya bampangi alingi yango sute ye akomi na ye kosalela mboka azali représentant administrateur ya badi po na mboka na biso donc alingi su makambo wana te siko toyebi te nani akozwa ngo matungulu asazui nomination ne mbusa na mwisi asa zongela ne makambo siko ya peuple azane na sima peuple sikoyo Lamuka nana kozwa présidence nango toyoki pe siko ke Katumbi azali na yepe na sima ya Bayati. Donc bozomona ke ndengi ka tolandaki dernièrement kala pe ya pas longtemps que Dieu malobaki avenir ya Lamuka ezalite avenir ya Lamuka ezate Lamuka ezokende na kokufa yango sikoyo tozali komona yango. Donc na répété lisusu donc makambo tout oyo bima muto a créé yango fayulu muto a créé à cause la président qui a eu ba million point de ma machine à voter bino mo bomona na générique ndengi muzito andima ke président Antoine Tshisekedi aza garçon moko juste abando yebsa bango banda kala ke ye machine à voter akoki kolobana batu na yete ke base la machine à voter parce que bazana expérience déjà ya boycott bo mona ndengi muzito andima président de la République azali mutumoko juste. Mais siko bino bozomona bino moko ke donc batu tunja bakomi ko confondre bango donc malembe moko na moko bako kweya bako reverser bako bimisa ba sekele na bango boko mona ke mboka na biso eko kende ndenge président de la République azo sala vision nango ya le peuple d'abord eko sala mané mission pe bozali ko landa boyebi ke tokolobela ba décision oyo président de la République a eu sur lutte contre la corruption pour boyeba ke batu nyoso tout bako kangama bato yo ba yiba mbonga peuple congolais na bato ba sala mabe na peuple congolais bako kangama. Donc siko to komi presque à la fin ya émission na biso mais ndengi to lingaka fayulu mingi po bato belé ba bando kansa biso to lingaka fayulu te biso to ndo pesa fayulu ba conseil belé dès le départ fayulu beta chita sima fayulu politique ba le lakate politique ko boyo tikali solo la na ndeko na yo fayulu bando ko la biso te aye ko solo na sima aya ko sala soki ndenge ni yango na biso ndenge to lingaka fayulu mingi to kulukele graphiste moko boye ya sika asa ela penza logo asika donc soso penza eza sous Lamuka te mais soso arozala ya kolala pour to lakisa ke vraiment biso to linga fayulu fayulu soki ayo ko lagi biso ndenge to bando lobele mbele makambo ezalite mais fayulu ayo ko sutuka na sima siko neta député ba bise kende na projet na parlement total à ceux qui bakolobani. Donc to komi presque à la fin de l'émission de Kana Lobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc boyebika ke ceux qui to komi na suka to pesaka bambote na ba base éparpillé dans le monde donc boyebika na bandaraka ke na honorable député Ziko Maye le député indéboulonnable parce que yé azalali na motema malamu avant kota na parlement. D'autant que côté na parlement na motema na malamu azali po na ko aider peuple azali po na ko salela ye mokote nazali ko pesa susumbote na petit nanga Palmi Serge Palmi donc azara cheval entre Bruxelles na Paris
en ce moment azali na vacances donc toujours souhaiter bonnes vacances naie donc Serge Palmi donc merci à trop nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kopesa lisusu pe mbote na Shirito Mushashino donc présent vive la musique oyo bozomona ke batu oyo bazali na kati ya masolo ya ndule mais bosani mboka te présent Shirito Mushashino mbote belé na oyo nyonso tosala rapport na mboka na yo et puis pe po na 5 minutes avec César Ngadi na kopesa base na ngai ya côté na ngai ya quartier na kopesa mbote na petit na nga lourd waje petit na nga lourd waje ya simbi masolo 5 minutes depuis kala donc so na sengi donc so na lobby lourd waje mbala moko na pensaka na reine na Igor Balox na kati ya reine ya vandisa masolo ya 5 minutes depuis kala donc Igor Balox mbote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na kosukisa na dédicace na salutation il y a base nanga na Stéphane Jokol. Le bureau doit fonctionner toujours Stéphane Jokol. Donc merci à trop yo salaka pour na 5 minutes au salarango donc dans l'ombre mais efficacité nango et mon na mokil mobimba. Donc Stéphane Jokol une fois de plus merci et belé na onyo surtout au salaka na 5 minutes. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Elle a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe Simoze Bele. Kanambe Simoze Bele comme na suka yemoko mikolo na kingakati nebo tu na zoko la te donc akozoma solo na mbunchu Tona Dikosi. À très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. Ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Ngomona makambu ya politique ya sika. Parti AA eza na kati. Parti BB. OCFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même biso ndongo zo même biso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na Banda Konabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba dans Naza Ndeko Nabino dans Naza na poto depuis Bambula Ebele dans na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandar biso bana Bandar Banda na longwa na yapoto musala musuna sarakate na zakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe et un muscle et akaniti likofi motema mutu so aniti likofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na bamisisa minene na diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ezali accident oyo koya à tout moment eza brutal. Siko V etali makambo ya vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine oyo eza na cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC.
Mais sikoyo classifié en mode 2. Les amis balé. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue comme ça conseil. Quand on dit maman na bana ko lobana ngai na kitetena. Papa Dembaki de kama nyamase la dièse. Na bakisi na pondu. Kozala nzoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa mwasi na ye vérité ezalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango epa kosa ka ye eloko etinaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi basalaka mpe mibali tobandi comprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongo nanga motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka s'abonner surtout la clé boa originale, vous n'avez jamais décidé. Lié à l'or noire à la bouche de la presse congolaise, non, c'est la mycolo, j'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété de l'eau, amour débat. Amour débat, dans le but pété loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'akanté donc boko lemba nga na lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elelo nakati amour débat eza nini nzambe na ngai